Bonjour très chers téléspectateurs, vous tous qui nous suivez partout dans le monde, c'est bien moi la poupée du net Dalida Itessa. Je ne peux pas commencer cette émission sans pour autant présenter nos condoléances de la part de toute la grande équipe qui est Congo Vibration à la famille du défunt Papa Wemba, Balobi Azaki Icon Yamboka. Moi je l'appelle le NEC plus ultra de la musique africaine. C'est ça en fait. Nos condoléances le plus attristées de la part de l'équipe, de toute la grande équipe de Congo Vibration. Et voilà, comme vous le remarquez, je suis là à Matongé. Je ne suis pas venue en vain, naïe par coup de fil. Bana molokai ba benga chingai parce que bazaki n'a besoin ba solo là et puis ba pesa banalise na bango après avoir vu la vidéo de l'artiste musicien que nous venons de perdre, Papa Wemba. Batala ki vidéo ana bango moko bako expliquer bino bango moko baroloba. Ngana kokota juste on appelle ça bango micro, natiki la bango micro baloba o basaki na posa ya koloba et puis par après biso ba journaliste na bino bana poto Blaise Zebele que je vois aussi là Ramsia Gaillard et là je vois Francis FM et je vois Kilo Yangando BBC Hollywood après avoir la réaction ya bana ya molokai biso peto luka moi analyse na biso to sala après Baptiste Batanga Batigol balobi drapeau ya Kitambo. Toi aussi tu vas faire ton analyse après avoir regardé la vidéo. Donc ngana tiki la bango micro baloba ba expliquer parce que nous sommes là sur les terrains. Merci. Comment nanga Cédric Kabea, je suis un natif de Kassavou tout près de Matongé en face. Toza bana tokoli pembeni ya village Molokai, on a tokoli na idéologie à papa. Bon, et donc ça la biso pasi comment na artiste munene le rôle à papa akene atika biso souci na mutema. Alors et loko tozo revendiquer makasi na gouvernement na biso, il faut asala suivi makasi na mort à papa. Pour artiste munene le rôle à papa Wemba akokene le rôle à mutumoro le roi soso boyete. Alors bien sûr que papa Zaki malade, mais comment déjà en pleine force. Si Akende a une décision que nous bêta concert, ça montre que déjà Zaki est en force déjà. Il y a que défendre la musique nae. Alors, effet peu concert il est quand même normal avec si premier nzembo, deuxième pas bêta normal avec courage. Alors, et le effet autres gouvernement l'année la biso, tant papa a quoi un podium. Papa a quoi un podium. Brisquement dans ce temps on a vu un type brisque aïe. Ayibi micro ya papa akiti na on a podium akenango. Alors tozo landela toyeba ce type wana ibaki micro ya papa akenango. Eza nani et puis azo kaka micro pona nini aussi longtemps ya ko secourir mutu oyo akoyaki na se. Comment est-ce que ya kaka ayibi micro akiti nango. Alors tozo se to beta sete makasi gouvernement et puis presse bolandela dossier wana bolobelango. Bo toyeba to bo déterminer mutu o ayibaki micro akimi nango eza nani. Pour te perdre des musiciens, tu n'as pas été ce bon papa Wemba Zanani. Et qu'on est Afrique. Donc papa Wemba, il a un musicien incomparable. Parce qu'il a joué, il a représenté notre pays partout dans le monde. Papa Wemba joué dans le Japon, dans le pays où il musicien Moussoubatika Betate. Alors il a représenté notre drapeau, il a représenté notre pays. Alors tu vois, et quand mounene bo akene inaperçu boyete ils ont fait ça kana makasi donc il faut gouvernement beta sete balane la mutu o ayibaki micro eza nani akenaki nango wapi et puis aza nani Bon, je me présente, je me nomme mon nom est de Papi Kabea. Alors nazali moi na commune Kinshasa. Mais toko les gars au centre awa, les village Molokai et puis surtout dans l'idéologie na c'est bon mona. Ba Jean-Paul Gaultier la qui na kitendis na descendant. Alors biso elonga na ko bakisali ke to na méchant mingi. Micro wana o muto na kota kinana ngo. Mevo e ya tina mboka na biso batango na misei. Bilamba wala ataki wa kufeli na ngo wana. To na posa e ya wa batango na misei. Batana mizosko mutu wana oazi micro na azana na kena ngope wapi il faut bazo micro wana batala yango bien ezaki na nini et puis avant ma dépend na podium alia gini azaki pe wapi batala makambu to gouvernement na biso faut la makambu to d'après to ko perdre un grand comme papa Wemba na ngonga ote
na eza ngonga na papa Wemba kende bongo te. Papa Wemba za icône, papa Wemba za grand prêtre de prêtre. Derrière papa Wemba, il y a multitude de personnes responsables. Donc papa Wemba, donc papa Wemba c'est trop. Nzembo o toko yemba ngo o eza important o papa atika pour la nation mobimbe ya nzembo ya Congo. Donc papa vous parlez que vous êtes de Molokai, est-ce que bino so webi nzembo wala? Oui. OK. Yahweh Yahweh batela Congo. Yahweh Yahweh batela ni Congo. Yahweh Yahweh batela Congo. Yahweh, Yahweh, batela ni Congo. Donc c'est tout. tolela mabe eza na sali artiste oyo asala filme logo ya papa Wemba ata Michael Jackson asala botika asala filme te papa Wemba c'est un grand monument bakufa na bango mais bakufa bakosi mais ya beaucoup. Et voilà, c'est déjà la fin de notre entretien. Vous avez fait votre analyse. Bango Balobi. Je vais juste amener mon micro vers eux. La personne mon micro nanga po bango moko ba pesa ba réaction na bango. Eza bango batu balobi. Maintenant, c'est de notre part aussi to meka ça la moi analyse de notre côté. Bobby Baptiste Batanga yo pesa la analyse na ndenge na yo. Bobby Zebele, ça la analyse na ndenge na yo, Babi kilo yangando de ta part, qu'est-ce que t'en dis, Francis FM, Ahams ya Gaillard, BBC Hollywood, ou Babi staff Nyonso Congo Vibration. Vous avez suivi toute la réaction de Bana Molokai. C'est à vous maintenant de donner vos suggestions, à vous analyse na binopé et au sala, et ça la moi bien quoi. Balobi Congo Vibration, nous sommes là pour vous informer. Nous ne sommes pas là pour déformer les informations ou soit même information où est créé polémique T. Tozolo ba makambo eza vrai. Biso toye parce que ba bengaki biso to pesi bango micro bango moro balobi. Et voilà, merci en tout cas une fois de plus nos condoléances le plus attristées de la part de Congo Vibration, à toute la grande famille de Papa Wemba que nous venons de perdre l'icône, Bobby icône et puis le nec plus ultra, Bobby musique africaine. Merci, au revoir.